Bonjour, bonsoir, balandi, soit des shows Denar TV. Merci Naba Onyon Sabazolanda des shows Denar TV. Ceux qui ont talinga lumba la liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur des shows Denar TV. Olanda Kaba émission Nabiso, c'est très éducatif. Si j'ai Nabiso Yalelo, mariage forcé, c'est-à-dire balisi moi na mwasi na makas. Moi na mwasi o balisi na makas balobi aza na 16 ans. Balisi na makas na maman na e. Mais pourquoi balisi na makas zala branché toqué na détail. Yoka. Question où est un peu pertinente, c'est-à-dire dossier où est à moi ma casse. Pourquoi na kolo bandengo wana ngunda pe ope to boire na poto oyo. Tantôt na Congo ozala ki mineur na poto ye ba bois ki si au majeur. Et ça ba circonstance ebele ya kana ngunda ndengo wana. Tantôt pe na Congo réellement oza majeur oye na poto au bois ki mineur. Question aux amours makasi yangwana parce que pourquoi tolo babwe landas ko na détail ndo ke de comprendre pourquoi na bandi ko lo babwe na ebande la émission soit la fille a été mineure depuis le pays Bujumbura en Europe babwa qui si est majeur ou soit non sorazaki majeur na pays na limite ke ngai pesa mobulu soit fille azalaki mineure depuis le pays na mikila mindele babwa qui si est majeur yango ko zonga na na pays po kendo obala famille boy peut-être cause à la ndengwana mais quel est encore les problèmes na kati yoka na ba pasteur bazo kosa likambo ngunda na poto problème ezanini mama oyo kolo mwana ya mwasi na oke peso détail aza mwasi ya pasteur mobali ne pasteur na mwasi ne bayoka ni bakosi na ACR ke mama oyo akufeli mobali aza na mobali te aza mama veuve yango ACR ezwaki mama oyo na bana na ye eke na bango na Australie. Je me fais comprendre, c'est-à-dire mwasi oyo kolo mwana bokoyeba na détail tant to ko expliquer aza mwasi ya mosali ya nzambe yena pasteur bakosa que non maman oyo aza veuve nzoko zolo ba maman aza veuve nde mwasi ya pasteur abi aza veuve mais mwasi na ye moko bakosa boye na ACR pour maman oyo azwa nzela ya okene na Australie ya onto kamwe kaka likambo ngunda yaya pasteur azalaka te frère pas azalaka te le kutana kangi parenthèse tozongi na sujet landasko au détail oyoka oyaza kolela mbutu na libala car ndengo moni photo wana na tche dikola vidéo avant ta la vidéo mariage o esalami ndenge ni to ke na détail bref 15 minutes tozo silisa yoka na kolobelela par rapport ya dossier o ba personnage eza ebele na kati to pe baza ebele na kati menga na ko s'adresser ou bien to kokende directement kolobele la moto aza intéressé na kati ya problème o problème ezanine mama oyo babande ko vanda na Bujumbura mais actuellement baza na Australie bakende na Australie ndenge nini bazaki na Bujumbura na compte ya ACR bamemi bango na Australie et puis mama oyo na fungoli nanu histoire moko muke na kati mama oyo aza mwasi ya mosali ya nzambe c'est-à-dire aza mama pasteur mobali na aza pasteur aza na église ya munene balobi na Bujumbura. Papa ndenga bengi alobi papa aza na église munene na Bujumbura. Mais papa oyo pasteur na maman pasteur bakosi na ACR ke mwasi oyo aza veuve mobali na ye akufa atikala ye mona bana yango ACR azwaki mama ake na ye na Australie yoka likambo ngunda na poto na ba pasteur bazokosa na kati mawa pasi eza lelo te toyoki yango toyebi mboko koma te mapate koya toyaki toyebi ba vérité ndenge ezali ba pasteur na kangi parenthèse ezalaika sujet pour comprendre nyonso eza na kati ya lisolo na boyi na benda ngo milai na beteli o bref pour comprendre mama obake na ye na Australie ake na Australie amemaki mwana ya mwasi aza na âge ya 16 ans balobi aza na 16 ans soko tali na ba photo na likolo ya vidéo okomona ndenge na tie ba photo na bango mibale kolanda ndenge basali ye maquillage te balati ye mwa robe akomi lokola mwa tantine mwana aza tantine wa to boite mwa 16 ans bo to bengeka tantine mais azana nous trop jeune par rapport à âge. Famille na ye balinga kita bala mais pourquoi akomi ti kozonga na Afrique ake ko bala. Toke détail. Maman bake na Australie après sima bambula mwana akomi na 16 ans, maman ya mwana ye moko, maman azu mwana na ye aponeli ye mobali toko ke na opende ngwana. Aponeli mwana o mobali na Afrique. Alongoli mwana na Australie, atindi ye ti na Afrique ake ndo bala mobali na Afrique pa na bango na Bujumbura. Parce que baza batu bautaki Bujumbura toza wana mais problème ezanini famille ya mwana mwasi o bayaya na ye balobi bwe leki na bango mwasi akobala te leki na bango mwasi akobala te pourquoi balobi akobala te nazo tshelo audio oyo kama ambo eza na kati yao
leki na bango mwasi akobala te po azana nu mwana muke mais mama alobi niet ngande na bota mwana wana mwana azokende kobala na Afrique mama azui mwana abongisi voyage ya mwana bazui mwana batindi na Afrique mwana kendo bala na Afrique mais na kati ya libala oyo baza deux camps bamususu balobi non bamususu balobi oui yango papa alobi des choses d'Enar TV tozolanda yo avec beaucoup d'attention totali ndenge ozosala ba émission na c'est très important voilà biso pe to pesio dossier na biso to pesio problème à moi na biso à moi si oya kebala na Bujumbura tiango na nzela chaîne na yo tozana besoin ya conseil public ce qui opposé na besoin de conseil public benga biso na des choses d'Enar TV numéro na ngango wana gravé na WhatsApp côté nyonso zali benga nga na koyamba yo téléphone benga na koyamba yo biso awa des choses d'Enar TV vérité sur vérité biso awa ma sapoté tata moko mama moko non awa vérité ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir nous on est là mama oya ke Bujumbura mais to linga to kana ndenge famille na ye bazo réagir avant moi na bango akita na aéroport aya na Bujumbura bien que audio o eza na Swahili yoka audio eza na Swahili menga na zoya na interprétation na lingala na ngana lobabe yaya faut ko yeba mnoka mboka na c'est très important moi je suis mutoto abarega niko mutoto abarega mimi niko aba Swahili mina baitisha bote ba Swahili mukuje tujenge mukinya kwetu hapa ku des choses d'Enar TV itakuwa mzuri sana waneza juste code na pesi na bandeko langa ba Swahili yebi ka mnoka mboka sala moi bien yoka muluba ata boti mwana na États-Unis d'Amérique moi ne falo baka chiluba c'est important ngaba Rwanda ba ngai ba bumanga ta kabila yakia mais pona lobika a Swahili na zaki sauver pe na bikisi groupe nyonso bakanga biso na bango mais bazo tuna makamu na Swahili muta oyo kate Rwanda a chargé arme po beta ngana lobi na Swahili na biya ya pardon ko beta te nazale kinaona okendo luke école na kende komi komisa na école technique na Kitambo Rwanda yoke abi c'est vrai allez bobi mabino nyonso babimisa biso tozaki sauver pona ngamoko juste pona lobaki Swahili yaya mnoka mboka no ato yebi yango te me yebaka ata ko pesa mbote na mnoka mboka c'est très important kangi parenthèse tozonga na lisolo yoka sikoyo David kwa ouais ushaanza safari kama ushaanza safari ni mzuri Mungu atakusaidia dada yangu ukuye utafika Mungu atakusaidia tunakuombea Mungu akusaidie usafiri mzuri lakini ambia bwana yako kama tutabakia na madokima sie mariage haitakuwa kama sie tutabakia na madokima yako kwa aeroport tutamupiga na mariage haitakuwa voilà akileta makama nguvu kesho kwa aeroport hata tuona mzuri tunamuendea hivi tunamkania tunamkania tutabakia na madokima yako akikatala tutashikana naye kwa mashati umwambie hivyo akikukontakte umwambie asifurukute hata iko anasema sasa vinaenda vikarudia na akileta vitu vyake vya mwempoli tutamkamatia kwa mashati pale kwa aeroport voilà sawa Mungu atakusaidia ukie mzuri voilà tokati na ndengwana parce que eza mulai mais quel est maintenant le problème oyo famille ya mwasi bazo réclamer kila kitu chako utafikia kwa nyumba na kila kitu chako na document na nini voilà asilete vurugu bwanako ni empoli wa nguvu hana heshima hana adabu d'accord wana toyoki ndenge wana yaya ya mwasi ndenge azo réclamer alobi boye toke nango siko na détail en fait toke nango na limbola na lingala to limbola alobi ndeko mwasi abi leki ozoya problème ezate yaka mais question eza nini kaka ndenge ozoya wana yebisa déjà mobali na yo soki asali erreur kaka na aéroport tozo betela ye kaka wana voilà on est là ndeko ya mwasi alobi boye yebisa mobali na yo malgré yo zoya voyage yango eza kaka forcé yo yaka kobala awa na Afrique mais biso tolingi libala wana te mais ndenge ozoya yebisaka déjà mobali no ndenge azoya na aéroport toyo okutana na aéroport soka sali erreur kaka na aéroport tozo nyata ye lukutu tozo nyate mbrusu ya konyata nous on est là ba betela ye kaka na aéroport pourquoi mobali balobi mobali mama na impoli wana ndenge famille ya mwasi bango bazoloba ke mobali no aze impoli et dede yebisa ye po libala na bino esalama c'est-à-dire mikanda na yo nyonso ndenge ozoya ko uta na Australie mikanda no biso moko ifoto bomba pourquoi yaya oyo alobaki alobi bango babomba mikanda leki na bango mwasi mobali aloba iboye soki mwasi na ya komi na Afrique
azwi mikanda mwasi na ye abombi ndenga azobala mwasi wana na Bujumbura mwasi wana kozonga isusu Australie te, c'est-à-dire mwasi oyo azouta Australie soka abali ye na Australie abu pia mwana ya mwasi akotikala na Afrique. Yango bato bazotuna est-ce que eza piège nini bangi basala na vie ya mwana mwasi oyo? Est-ce que eza makambo mama si a négocier na mobali wana yango bazosala ndenge wana to eza nini bazoplanifier po na bomo ya mwana ya mwasi? Parce que azana na 16 ans. 16 ans elo ni bazo ulenga ya kobalisa eboyi. Et puis pourquoi aya kobala pe atikala na Afrique? Nous on est là. Famille eza ya kokabwana mbutu basengi conseil. Bopesa bango conseil. Balobi boye. Nani ndekwa mwasi alobi soki yo koya kobala na Afrique, c'est-à-dire kaka ndenge okita na aéroport to récupérer mikanda na nyonso o uti nango poto kende boke esa mabala na bino na sima mabala tozo kotso na avion retour Australie. Mais mobali alobi mwasi o retour na Australie ezate soka balie atikali na Bujumbura. Chose grave. Comment maman ya solo akoki kolongola mwana na Australie nzela oboluka ki na passe otindika mwana na ya kobala na Afrique pe atikala na Afrique? Point d'interrogation et ça pourquoi yango surtout na ba question na nyonso na kati ya problème oyo. Mais maintenant quel est le problème? Basali mariage. Na mariage o ndenge basali si je peux na ngana projecter bilili mariage ndenge basali na sala mariage famille à moi si bayete, c'est-à-dire bande kwa moi si o baya na ye ya mibali na ya basi na kati ya sala mariage bazate. J'ai la vidéo, j'ai les photos et toutes choses à main. Mais moi na projecté vidéo wana ezate parce que ba personnage mususu eza na kati toki ko laksa bilongi ya batu nyonso te parce que ba nyonso baza concerné te. Soki ezalaki batu bilongi mibale to kai ko tia. Mais loko les abate belé na kati ya salle moi to laksa ba bilongi ya batu mususu na kati ya fête wana ezate. Voilà pourquoi na che vidéo te, mais j'ai les vidéos, j'ai la vidéo, j'ai toutes les photos où ezo laksa na salle de moi sina mobile. Et ça li passe pourquoi bayaya mwasi oyo bayete na kati ya libala. Libala esalami na absence ya bayaya na ye. Na absence ya bandeko, c'est-à-dire famille bakabwani ande. Bamsusu balobi oui, bamsusu balobi non. Mais yango toyenga toloba boye, qui commence mal finit mal. Est-ce que façon bakena ngona ndenge bolingo o ezokende, ndenge libala o ezokende, est-ce que ça promet quelque chose? Toyebite yango toyeko tuna ba conseil. Yango papa na biso atuni boye. Est-ce que le quoi basali libala o na makasi batika bango ba continuer ba panza bango to basala nini ba o bazana maele ba expérience ba o bazana expérience ya makambo mabala bo pesa conseil na kati ya problème oyo mwana auti na Australie ake kobala na Afrique to ana ngo problème te. Mais la question c'est quoi? L'âge de la fille. La fille est encore mineure à l'âge de 16 ans à de 17 ans. Maman na ya longoli en Australie a préparé un voyage à na Bujumbura. Na Bujumbura kuna famille balobaki ke ayate parce que aza mwana muke ayate azela soka komi majeur aoki koya ko sala ba décision na ndenga lingi, mais tant que aza mineur jamais ba oki ko tinda ya ko bala na Afrique. Famille kuna na Bujumbura ba boyi, mais maman a forcé voyage mwana komi na Bujumbura. Basali libala oyo ba yaya na ye ya mibali na ya basi ba yete na mariage. Connaissance na batu mususu ba ke na mariage na famille mobali ba ke na mariage. Deuxième cas ou troisième cas, mobali alobi soki ndenge abali mwasi na ye, mwasi oyo akozonga lisusu na Australie te. Mwasi oyo na Australie abu pia, mwasi ifatika na Bujumbura, mwasi ifatika na Afrique. Famille ya mwasi balobi boye lokuta soki obali mwana na biso tozo kotsa mwana na biso na avion azonga na Australie côté azalaka. Question ezawana yango wana. Yango papa na biso habite des choses d'Enar TV. Tozo ka ondengo zo sala ba émission ezo sala penda bien pour na biso nyonso to landio na bokebi. Voilà biso pe to pesio ya biso tchana nzela ya chaîne, tchana nzela bilili to sana besoin ya conseil public. Ya soki yo posa na besoin ya conseil public. Benga numéro des choses d'Enar TV yango wana yebsa biso problème no eza nini. Ambition na biso eza nini? O ekomelio ekomela baninga te. C'est ça notre ambition. Mabe o ekomelio ya loba yango po biso tozwa mayele ekomela biso, c'est ça. Kolinga teke loko anga na kwei na libulu batu nyonso bakwea na libulu no yaya. Nzamba lingi pe bongo te. Nzamba lingi o ekomelio wana kebisa batu mususu ekomela bango te. C'est ça. Voilà notre ambition sur des choses d'Enar TV. C'est-à-dire yo peso zana problème vrai. Yaya tinda ba vidéo, ba photo comme preuve. Tinde la biso ba audio. Benga des choses d'Enar TV numéro nanga ngwana sola nanga problème no eza nini. Yebisa biso tokolobela ngo na kati ya des choses d'Enar TV. Kobosa na te tango zotala chaque émission ya des choses d'Enar TV. Soko bosanité.
Ce qui est sana, nga na rappeler yo, partager. Ce qui est sisi ko talande na lo ba, partager, partager, pesa pe bande comme sous ba yeba mambo ezole kana mokili. Chaque commentaire na yo, pesa biso commentaire na nzela ya clavier, aimer l'émission et kozala bien. Ezala ki yabino humble serviteur, l'homme de bonne foi, ndeto kutani na émission ezali koya. Merci. Ciao. Et là, on a 4 là. Bon.